bana balembonge eyano ezali kaka tout le bana ino kaka parapsychologie mfamo mais parapsychologie eza eloko ya lelo te parapsychologie ezali eloko ya kala uta kaka libandela liboso ya nzambe asala mokili azalaka na ye na parapsychologie na parapsychologie ezalaka kala naokaka mokolo moko na émission moko ya bakimbangisi na émission bakimbangisi balobi makambo oyo lisumu oyo bato basalaka ya liboso ezali nde kindo nayokaka yango na bino bokaka bato basumu bokate bon toko ezalaki kindo ki ezali kaka application mosusu ya parapsychologie mais parapsychologie ordinaire ya koboma bana magie ezali kaka baapplication ya parapsychologie mais parapsychologie ordinaire ya kosala bato mabe mais parapsychologie oyo ya nzambe azalaka na yango nde oyo ebyangemi parapsychologie appliquée liloba oyo papa azalaki na yango le verbe soko alobi eloko boye ezala ezali alobi eloko boye esalema esalemi utali bandela soko botangi bible malamu nzambe azali koloba kaka koloba alobi boye esalemi alobi boye esalemi alateli yo ekosalema kaka soki alateli yo akopesa yo ntongo esali soko omoni na ino monyele ekoti te yo yebaka kokozwa po ye soki alateli yo apeseke kaka nyonso wana parapsychologie appliqué oyo ya nzambe ekeseni na oyo ya mabe oyo ya ordinaire ya bandoki ya bamagicien ya milimo mabe ya bilima ya mabe ya makambo nyonso ya kosala bato mabe me oyo ya malamu nde parapsychologie appliqué yango nde oyo ya moi ezalaka ya butu te ya moi soko ezali na butu ezali kaka polele po yango ezalaka molili te tosalaka makambo maso na libanda po bato bamona bayoka na parapsychologie bato baza kokamwa kuna epai na ye bato baloba kuna epai na ye basalaka mais na ntango ya kala buyokaka te bato basusu tobenga ata mosika te yesu ndeko na biso na mokolo wana ake kosambela ye na bayekoli na ye bayekoli batali boye baya komona yesu aza kosolola aza kosolola ye na nani na moïse na nani isusu na eli na nani isusu na nani na abraham ntango azali kosolola na bango bato wana bakufaka bayekoli bamonaka te bato wana bazali na sanduku batandemi bakufa me bato batelemi baza kosolola bango na yesu elingi koloba parapsychologie wana appliqué parapsychologie appliqué yango wana yesu akomi na ntango ya parapsychologie appliqué akomi koloba ye baoyo bino bokanisi bakufa nzoka nde bazali na parapsychologie appliqué na banyama baloba boyokaka histoire oyo ya moto moko azali kokenda mpo batindi ye akende kuna finalement ane oyo ezali komeme efungoli monoko elobi na ye akende te boyokaki histoire wana oyo wana ezalaki nani parapsychologie kaka wana me bozalaki na bino koyeba te parapsychologie nyonso wana nguya ya nzambe ezali kopela na nzete moïse ayei ayoki mongongo uti kuna na moto wana elobi longola sapate esiki ozali essence mais parapsychologie appliqué ezalaka moto ya ndenge wana yango wana kaka bozangaka moto akolimbolela bino parapsychologie appliqué n'est pas une invention de papa Evangeliste. Je n'ai rien inventé. ezali biloko oyo nzambe asala mpe azali kosalaka mpe esaleli na ye nde esaleli ya nzambe oyo ekoki kobiangema na français ya bato nyonso mystique ya nzambe ezali nde parapsychologie appliqué oyo toza kobunda na yango eloko nini babengi médecine psychosomatique d'abord parapsychologie appliqué bato bayoki yango na nzete tokolobisa yango moïse ayi boye akuti moto ezokolela nzete mpe kuna na kati ya nzete na moto wana balobi na ye longola sapate yamonaki moto wana azoloba na ye
mais nzete eza koloba na ye na moto wana eza koloba balobi longola sapata awo ezali nini nzambe wana nguya na ye wana azali wana parapsychologie ya eza koyebisa ye eyebisi eza na eloko ya koluka yango lokola nde invention moko ebale mongai koinvente eloko te soko toyokani mpo ya parapsychologie appliqué nalingi nalimbola médecine psychosomatique médecine psychosomatique eloko nini soko botali kuna na psycho ekomi lokola psychologie lokola psychique bomoni biloko wana ekomami kuna te bato yoyisa nalimbola yango na lingala mpo moto na moto ayoka d'abord moto akabwani na biteni bisatu bokanisaki ke moto aza na biteni mibale bolobaka kala le corps et l'esprit ou l'âme na biteni nini boza koloba mais bozotanga yango biteni mibale mais moto azali na biteni misatu eteni oyo eleki nyonso ya liboso nkombo na yango molimo to esprit yango ezali mopepe forme na yango toko etelemi boye kaka lokola yo elongi oyo ozwa awa na nzoto physique ezali ndenge moko noyo ezali kuna na kati ya molimo na yo soko batelemisi yango boye eteni mosusu ezali na kati na biso oyo baza kobianga âme na français nde yango ebiangemi bomoi bomoi ezali wapi bomoi ya moto ezali na kati ya makila bomoi ya moto ezali na kati ya makila eloko na nzoto babini komami la bible momonaka yango te l'âme de toute chair est dans le sang soko botanga bible nakanisi mingi batanga bible bozali yango donc na kati ya makila ozali na bomoi na yo bomoi yango soko etelemi boye batelemisi yango ekomonana kaka na elili ya yo mpe na lolenge na yo nakoya kolimbola mosala ya moto na moto nsima eteni 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 ya misato nde oyo ezali komonana ebiangemi nzoto to misinyo nyonso etungami na mikuwa etelemi boye liboso ya bato bango nyonso misato soko bazali esika yoko nde yo ozali sikawa moto akoki koloba lokola ndenge nazali koloba mpe okoki kosala misala miso oyo tosala tozali kokana nango molimo oyo euti na nzambe mopepe ya nzambe soko yango ezali te yo kozala esi na bomoi te okoloba lisusu te parce que otisi kopema nyonso etelemi esalemi nzambe apesaki biso bomoi mpo ya nini bomoi ezali biso lisusu ekomami na biso balobi l'âme nous a été donnée pour l'expiation pour servir na ntango ya bitumbu elingi koloba nini yo osalaki mabe ntango osali mabe na yo sikawa ekoki te otika mokili moye okende kuna nzoto etikali parce que osolongwi na nzoto tiki nzoto mais il faut bakanga yo na mabe na yo bomoi na yo bakokanga yango yo ozali na boloko okoka moto awa emembe tandi bino inawa na parapsychologie appliqué babengi moto wana alobi o batingai na boloko batingai na boloko efa bakangi bomoi na ye lokola bomoi na ye ekangeli bobengi molimo na ye eza mopepe eyi kosolola na bino mais bomoi na ye ezali na boloko ekolongwa kaka soko bolibere yango lokola ndenge tosalaka awa sino bomoi na ye ezali na boloko e molimo na ye eyi korépondre mopepe eyi koloba mais ye akangeli na boloko ezali te lokola ndenge toyebi biso banso exemple ya tous les jours olali na butu ngungi baza kosuwa yo awa na nzoto baza kosuwa nzoto na yo mais yo oloti ozali na hotel intercontinental ozali kolia badine ya minene ozali kobina badanse ya kitoko est-ce kuna esika ozali bangungi bazali kosuwa yo kuna ezali mingi wana nzoto esi esikali awa bomoi ezali na mpasi to mpe na esengo molimo ekoya korepondre nzoto toyebi yango ntina koexplike yango lisusu ezali te nzambe ayemi yango na mabele aki nyonso oyo ezali kobenga na molimo na bomoi mpote moto akoka
soko moto azali kobela na nzoto kaka na nzoto pamba molimo ezwi eloko te bomoi ezwi eloko te alors ya vérité ezali kaka mo eloko pamba me eloko nini eza kobenda biso minoko parce que tobelaka na nyonso wana na molimo na bomoi ebeli na yango okomi maladi na ekobana ndenge nini oyebi na lopango losantu ndenge tosalaka oyei tolandi makambo na yo tie suka tobandi kobenga mbala mosusu yo bakamata yo batia wana nse ya mai nazali na kaya banganga zali mosusu awa azalaka na se ya mai torekipere ye ntango torekipere ye ayei na mokili abandi kolenga na pio une semaine azali kolenga na pio natanga yo te kobanga te natanga yo te bon donc aza kolenga na pio uta tolongolaki epai bakoko na ye batiaki na se ya mai azongi na nzoto ye aza kokakakaka pio babombaka ye na se ya mai me ye awa mimonaki azali kaka mobimba nzokande bakamataka ye bomoi na ye na mai na se ya mai bandoki bazwaka bino mingi na bomoi wana parce bomoi wana nde oyo na nzambe akamataka mpo ya bitumbu mpo ya kopesa yango bitumbu bakoki kosangisa na bomoi na molimo esika moko na epai ya nzambe ezali kaka ndenge moko na ntango ya bitumbu moto asali mabe mingi na bomoi na molimo na ye nyonso ekozwa punition esika moko donc biso ntango tosalisa tokoluka toyeba ntina likambo toyebi ntina likambo tosali récupération bato mingi bazali kobela awa kaka mpo balongola bango biteli ya nzoto omona moto mosusu azali kobwate nzoka nde lokolo na ye bakamata lokolo na ye vrai lokolo bakende na yango to balia yango to basala eloko mosusu kuna to moto mosusu alata yango po atambolaka na ye bien na double makolo ya réserve no ya mingi mais bakamati nzete basi yo est-ce que nzete ekoki kosala baarticulation yo okomi kobenda lokolo moyi parce que ezali nzete balati sio nzete mais ntango okoya na lopango losantu biso tokomona yo oza na lokolo te ozali nde na nzete tolongoli nzete torécupere lokolo na yo eh bien articulation ekoti parce que lokolo eyei yebisa ngai est ce que tosimbaki nzoto na yo tokamati yango nde oyo toza kobenga médecine wana psychosomatique parce que toza kosala yango na ndenge ya molimo na liloba lo verbe oyo ebyangemi puissance ebalembongi liloba soko elobami esalemi nde yango nzambe po ye azalaka kaka na nyonso wana donc na oyo ebyangemi médecine psychosomatique soko tobikisi yo na molimo na nzoto kaka ya solo motu ezoki mais okoyoka puta ekipatike tosala yango obukanaki ozali na pasi solo ebukani biso tolongoli pasi nyonso oyo tosalaka na médecine na biso psychosomatique tolongoli yango sikawa otikali kaka na fracture mais fracture wana ekotongama epuis esili ozali lisusu na pasi te baexemple ezali ebele nakoki kobengela bino mwana moko na moko oyo asilaki deja kozala na baka ya baguérison guérison à distance tozali kosala ndenge nini moto azali na poto bafrançais mingi bazali bato babengaka biso mingi na telefone mpo ya baguérison à distance mwana mosusu ya ebalembongi akendeki kobenga ngai epai akendeki soko epai wapi bana yango batambola awa mosika mpenza na indonésie azobenga ngai na telefone mpo ya guérison à distance na telefone naza kopesa mitindo nalobi pasi oyo ezali na motu na ye elongwa nyonso elongwa papa ese elongwi akangemaki kingo esangeli nyonso wana nde oyo ezali kobiangema médecine psychosomatique oyo biso toza kosala na maloba oyebi biloko wana ekomami na français so na bandi olimbola na ndenge tolimbolaka na français ekokesene peut-être mwa moke parce que tokoki kosala traduction littérale ya eloko wana na lingala mpenza te